Donc on a des appels na des moto. Dès que nous avons pota, na makila et bimi. Alors donc on dirait à Salaki arrêt du cœur na mai. Donc il fallait qu'il va réanimer ou à la Moukaki na morgue. Point d'interrogation, je ne confirme pas. Si. Peut-être à la Moukaki na morgue, à partir de morgue à la Mouki, bon nini et nini. En tout cas, on a bien l'eau ça était mais moi nini et nini pour makila, ça vient d'où maintenant? Moi mon boulot, on a bien longtemps. Naomi. Donc na kosote wallahi na koma nzambe na ebiete mais liwa na esalenga pasi na zana poto. Na mona ki suba bi film o so asaka théâtre. Sunda. Asa na groupe nini? Voilà. Nani? Kikedi rénové. Ba ça pe internet. Pas ça de la fois ko benga batu nyo sote ba ya resembler ka ripana e po esprit de mort elongo. Mutu na mutu sika zali a rozo conscience asambeli nzambe na ndenge na elingo lo bateke passer de la fois nda kolongola. Liwa na mile ba comme non. C'est vite pour na bilonga matanga te lokwa Naomi vraiment lokwa Naomi na vana na Naomi te. Nani? Na ebeka na photo mais liwa na e choquinga. Bwa lelo mwana akufi yo koma te bongo mukoyo mama okufi. Bamongo balobaka yako lelisanga mukole kozwa yo ngape na oleliso. Même ngai moko na minute oyo nauti kobungisa koko na ngai na minute oyo epaza na morgue. Film moto sela dina la douce na ne siliku tout aza copine na ngai. To wana branche na biso o ngai na Naomi to tournons on mingi te de photos tournées 2022 na lobi yango 3 fois. C'est-à-dire tobi kate liwa mais et permettre pe biso pe to se repentir. Parce que nga mobali na ko sa biloko wana na moto. Nous sommes pas telemi à Bombay Keba. Cimenterie de Lukala. On dit la mort c'est à un pas de la vie. L'autre face de la vie c'est la mort. Petit toloba qui ko remplacer nga mona ngolo kuta makasi. Bonjour, bonsoir, parce que c'est monsieur Komelibino, tout ça à la morgue à cinquantenaire, où vraiment tu as qui m'attend ya babi Naomi Kipulu, na ya Nicole et Bakata ou Akufela qui petit frère naie, vraiment tout ça à morgue à cinquantenaire, vraiment dans la chaîne Abino, balobi Karine Yamado TV, vous continuez à s'abonner massivement, vous n'allez jamais ici. Talara Prince Luamba Azaliwana, pour les Mukindi après, vraiment tout ça à Mawapena Lelo. Oh, vraiment, tu as fait la mort, il y a artistes et comédiens, vraiment, na combo ya Naomi Kipulu, vraiment, tous la 2-3 personnes m'ont interviewé, vraiment, tout ça, la Mama Linga, où il y a moko, il y a icône, il y a théâtre, nabiso, où il y a Kolila et Longo, il y a artistes Nyoso, vraiment, bonjour Mama Linga. Bonjour papa. Mes condoléances. Merci papa. Maman, tout le monde na matanga ya mwana na yo Naomi Kipulu vraiment liwa na esala ki ondenge nini liwa na ngesala inga passeport mwana sel nano prési ya théâtre te nano te donc esalinga passe bani fo bakomaka na bano biso tosali musalo wana siko ya ebike na koleka television lelo ta musuno oleka lobi te. Ok, vraiment, maman, baloba ke boya rapena na matanga ya baleki na binote bana na binote mais tomoni présence na awana ba sele o boza vraiment batu ya coupe salongo o boza penda suivez les guides o biso tout la nanzela vraiment batu ne baloba bongo mais le tomoni présence na bino rolo banini ngana landaka loba so na yebite ngana ya ko présenter ba mama nyonso ozo kabatika koloba ba mona te batanga ka ba matanga te zoka mengai loba na yebate su na yebi fona ya na lakisaka kelungi bwa lelo yo mwana akufi yo koma te bongo mukoyo mama okufi ya ono moni fo ba place wana photo miyebaka et para biso ba mongo balobaka yako lelisanga mukole kozwa yo ngape na oleliso. Ok, merci maman. Vraiment gloire to continuer. Gloire to continuer. Ton princesse Ilusta. Bonjour princesse. Bonjour. Tout le monde a la présence à matanga ya Naomi Kipulu. Vraiment liwa na esala ki ondeni tango yoka.
liwa na ye echoke nga makasi parce que tomonaki ye selon badire babi akendaki spectacle na mwanda mais tokamwe ye akotana na ye piscine na sokola déjà mais bon eza liwa tokoki koloba te ke oyo basali ye boye mais topetika tozongisika gloire na nzambe ye moto apesa ye biso ye moto azwi ye donc apema na kimia molimo na ye epema na kimia yango toye akorendre ye hommage ya suka balobaki boponaka babilongi ya matanga soki moto ayebani nde boyaka ebele mais lelo tomoni bino boye ebele paraport ya badira bato babi boponaka babilongi ya matanga te bitopona bilongi ya matanga te lokwa Naomi vraiment lokwa Naomi navanda na Naomi te nayebi eka na photo mais liwa na ye choke nga nayebi eka na photo namoni navanda na ye te nalia na ye te na tourna na ye te totona scène moko te namoni eka na photo yango namoni lokwa aza ndeko artiste lokola nga yango na ye rendre eka juste hommage c'est tout. Ok, merci. Tozo continue émission Nabiso vraiment toza na matanga awa. Toza na matanga awa. Vraiment Soudia Tazawa. Nzadi le teta vraiment. Excusez ma maman. Vraiment mes condoléances. Merci Prince Lutumba. Par rapport à Lutumba. Ok. Tout le monde est présence non awa vraiment oye kolela ndeko na yo Naomi Kipulu azamoko ya ba artiste et comédien. Lelo yo to côté 2022 to loba 3 artistes ba tu kotika biso moko ya groupe Simba, moko ya Kikedi na moko ya groupe Vita Vie o ezabongo ya AG Omari. Vraiment 2019 2021 to kufela ki 2022 bandi subongo ezani ne sala. Nyese za mokano wa Nzambe yaya. Donc ndakuwa munene oyo toye awa place toza. C'est pas dit que bateau tout babu bazana kati kuna ba artiste. Vous comprenez? Même ngai moko na minicho na uti kobungisa koko na ngai na minicho ye bazana morgue. Aza artiste te. Vous comprenez? Donc eza mokano wa Nzambe. Nzamba ebinde nini atrasa na ye chemin ya mutu na mutu. Donc mutu na mutu azana arrêt oyo okite là. Donc voilà. Merci. Merci. Cardozo mille esprits. Tozana Cardozo mille esprits awa. Mes condoléances. Pareillement Prince Nangai. Vraiment tout le monde a présence na awa. Ya matanga ya Naomi Kipulu. Oyo atoti kabino. Vraiment liwa na esala ki. Liwa esala ka passe. Liwa nyonso, la séparation ça toujours douloureuse. Et surtout avec elle nayebi sika grâce ya président Omar Natonaki grande sœur nae après naye koyebe surtout grâce ya casting ya président Nangai da Costa film moto celle la dina la douce na ne siliku tout aza copine Nangai donc film na ne silité to na branche na biso o ngai na Naomi to tournons na mingi te de photos tournées za ebele. C'est un Akati film. Oui, Akati film. Akati film, donc ça fait mal, mais bon, on n'en peut rien. Zambé Mouraïbi, pourquoi permettre qu'il y ait un peu de loi. Ok, merci. Tout ça, on a la donna awa, la donna. Naomi Oyebaka déjà. Non, naïbe Naomi té. Et Zubisot. Attends, naïbe Naomi té, mais tout ça, là, on a Naomi. Loko ezwi biso toko tikate yango wana toye donc Nzambe apesa ka famille na ye makasi et a consoler bango a consoler maman na ye a consoler papa na ye et a consoler pe famille ya bato théâtre voilà to perdre lisumu moko kati na biso. Ok, merci la donna tozana Marina Ngoyi, mes condoléances. Mes condoléances, Prince. Vraiment, pas si, parce que Ninga Obozala Kinae Azate et Kosala Elo est inventé. Et ça l'a pas si, donc voilà. Ok. Merci, Tozana Fali Maswak Awa. Vraiment, c'est bon, c'est là. Batouata la biso, c'est là, s'il te plaît. C'est bon, on peut ça y est, Batouata la biso. Vraiment, te respecter Batouata la biso. Il a fallu tout le monde présence dans Awa, dans Matanga ya Naomi Kipulu. Oui, banara pe bojoa même scène. Non, en tout cas Naomi, comme on a la musique c'est bon, mais pour jouer pena, to tikala la chance wanate.
mais se retrouva pe tourner film mais il y a tourné ma tournée jour mususu voilà donc era facile te sango ya mawa donc pasi mingi biso ye mais famille nende ana pasi famille biologie et puis na ba proche o bazaki na ye ba otambola na ye bandeko quoi parce que na monde de théâtre toujours na particulier moko o ezalaka pire et donc bana douleur makasi biso to na pasi mais tam soso na bimi awa pasi pesa nini et si là comme kali solo mais vraiment nzamba consoler mitema na bango asunga bango afin que bazala fort eza nzela na biso nyonso 2022 nalobi yango 3 fois c'est-à-dire tobi kate liwa mais et permettre pe biso pe to se repentir to ebelongi nzambe po année o eza na ba jeter c'est ba joké merci Afa merci tozo continuer vraiment émission na biso bato mosusu baoya te mpo baa na bamoto mpo ntongo nga na adeya pede na adeya na moto parce que nga mobali nakosala biloko wana adeya na moto donc bakoya te donc totala abengisa lisusu siko abengisa ngo na esprit moko boye abi asimba aprie mpo na biso omona ebele baoya te ebele mpena baoya te baoya te bamosusu bapesa baraison nga kuna oluka pasteur abengisa mpena abengisa azwa mpena bapasteur bamakasi wana bakutana basangana sikoyo totala bamosusu bakweya wana question est extrêmement moke so opesa yango to monde akipede ya showbiz sur 100% kopesa yango combien na monde abino bakomédie 99,9 et puis etikali wana odute nango mabe nalinga na tiango boye me tokotisala babiso fo yango na tie mwa pourcentage wana mpona babiso toza boye parce que na biso jeté omwaka à terre retourner question tu sais moi pona nini au mon ado c'est comme ça dans ma bé nous sommes pas telemi ya bombe keba cimenterie de Lukala aoyo kozuna penado borel maadro mampanga. Merci. Le dernier mot pour la disparition de votre sœur aussi dans sa famille biologique. Ouais, en tout cas on a présenté une fois de plus bah condoléances dans la famille biologique ya Naomi ainsi que na ba artiste comédien nyonso tout ça l'effort biloko ici là moto mupepo et kimaki ndre mupepo ko mozonga s'il vous plaît tout ça l'effort mupepe oyo to bloquer yango et les gana corona donc jeter yango pena nga yebisa bino en tout cas ba artiste bino pe bolemba bisote bo soutenir biso to kita au moins que to kita moto comme oya na place ya musala donc bino pe na yebike au moni mutu be tuna question akimi question bino ba bata songi internet ya songi merci en tout cas la pesi ba chaîne na bino nyonso mote. Ce que je peux dire c'est que peut-être que dans le bélo moko ekoyeba ko choquer mité mabato mais même attendez tozala tozana liwa. On dit la mort c'est à un pas de la vie. L'autre face de la vie c'est la mort. Donc nous devons que ça la moingele ndenge balobaka toyebaka que à chaque moment na biso il faut to sengaka protection divine, to sengaka vraiment assistance divine, to sengaka que erozana moi koseka yeba que après na mopanzi ya koseka kolele zalaka. Donc tout ce que je peux dire comme Tomesana Koloba, Dieu a donné, il lui a plu de reprendre Tolobanine, si ce n'est que se courber devant la volonté divine et que Nzambeye Moko apangusa pinzoli mututo to ko remplacer te petit Toloba ke ko remplacer nga mona ngolo kuta makasi to remplacer Naomi te to remplacer pe ndeko moko te o Toloba ke no so ya zate o ya ko sa non yazaki ye
mais nzambe ye moko ayeba nini akosala pour que baame wana etrouve kimia et biso mpe tokoka otikala na kimia. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Ayoki bien te. Ntango alobi ayoki bien te. Baningo baza koyana bayebise ke zonga na mai koyoka mwa bien. Nde pour la deuxième fois Naomi akiti na mai sans gilet wana ya sans sauvetage. Donc akitaki atiki on a likolo akotika na mai. Par là mundele moko avec na bango ndebisi bango ke voilà moto bozo sola na ye est en train de se noyer. Mundele nda yebisi bango. Nde basutuki batali pe na mai déjà Naomi et bembe na mai. C'est que mundele yeni mtamona ki bandiko bazaki distrait ya otala ka ndiko se noyer. Alors le moi mobulu milinga to moni na place ya l'herbe ke na moto moto akufi na mai. Souvent on doit être paniqué. Si. Mais total na image wana baza très à l'aise. Baza à l'aise, moto asali ko paniquer azate. Il y avait même une femme là. Panique salami na ngote. L'herbe azuye ba misina mai ba tiena se. To moni place ba réanimer était. Ça to moni ngote. Normalement soki moto akufi na mai ba sala kai moi ko kumba makolo ko fina libumu ko réanimer pour na otala mai amelaki mai pour sanza mai wana. C'est ça qu'on fait. To moni eloko wana te. Na ba maître nageur balaki wana on ne sait pas bon eloko wana na éviter salami ndenge nini. Alors l'herbe abimisi alors bon d'après papa na bango alobi ko il y avait une femme à côté qui criait il était la zopema bon c'est la zopema balongo le soutien ba fini que tina mutu wo mobile mto ganga ka pema me fini ko to pema ba fini ki na moto ba memie mbala moko nande bakena ye kotia na morgue. C'est ça moi milinga ba place wana éclaircissement penda ils ont mis to vérité ils ont mis penda te l'herbe tie na morgue tata moi sta bango pe auta pe poto par coïncidence ayaki à côté na morgue à monique Naomi mâchoire a déclassé ana pota kotoyo ana pota msu na mukongo. Ce qui veut dire que ndeti mutu moko azaki attaqué et suis na ye pe na makila et suis ya makila or tango ko na mai babisa ki makila ezalaki te mais ndenge ni mutu akomi na pota na makila ebimi. Alors donc on dirait asalaki arrêt du cœur na mai. Donc il fallait qu'il va réanimer ye ou à la mukaki na morgue. Point d'interrogation, je ne confirme pas. Peut-être à la mukaki na morgue, à partir de morgue à la muki, bon nini et nini. En tout cas, on a bien l'eau ça était mais moi nini et nini pour makila, ça vient d'où maintenant? Moi mon boulot, on a bien longtemps. Merci beaucoup. Peut-être la mukaki mena dans la guité. Na kolam gane pe ba zong si ya kolalisa. Donc, je ne confirme rien. Merci beaucoup, papa. On ne peut pas marteler sur ça. Tu vas comprendre que c'est mon banine à début. Qui représentait Naomi Papa Massassi. Qui est grand. Yazaki vraiment. Narolo à fleur d'âge. Je ne sais pas. Je ne peux pas mentir. Nako Sapona assez à Koufi. Nathalie joué na Naomi. Nathalie joué na été. Dans ce cas-là, on a na été. Présence Tanga, c'est une artiste au Yakoufi, un point. Vraiment, on a joué na été. Tout on a pété, tout sur la pété. Donc, mes familles naïe, papa Kouloutou naïe, na modéré na mariage ya banane 5. Ok. Mais yemo Naomi amza omona nga mariage wana mais jamais atikala koputa na pembeni nga ya sele ngai bona atikala kosala ngote donc yango pe sala ke na sala oyeba ete ka général papa to zo molaite uza icône ya théâtre usali ebele batu bayibi papa Massassi mais na banne uti kolanda na 2020 2021 2022 yango ebandi to perdre ba comédien ebele papa Chaba Ote Kotika Biso Diana et Belé Bamunduri tout ça va au Kende papa ils ont ça la bien qu'est-ce qui se passe na bino ba comédie papa ce n'est pas ni ça la comédien mais problème ezali
ya koyeba nano liwa euta na nzambe. Liwa c'est Dieu, hein? C'est Dieu. Naomi. Donc nakoso te wallahi na koma nzambe na yebi ete mais liwa na esalenga pasi na zana poto. Et ça échoqué nga makasi mais voilà na koma ki yango na joie na été peut-être même sous de vie na mona été mais tant on aura gaza collègue o yanga sam samonanga le roi na profité nga na yaki pour na occasion ba na yelaki na baki avant na zonga lobby na leka quand même na se recueillir na corps na parce que c'est un collègue mais pour na ebakata na présenter pe ba mes condoléances mais na ebaki te que ezala lelo na apprendre na on apporte que yep ba ke kunda j'ai appris que ba ke kunda lelo mais ba c'est ça condoléances na ye mais so na ye awa na ye vraiment pour na matanga ser na biso Naomi. Quel on est choqué au makasi na liwa Naomi. Non, déjà aza mwana muke en plus ba genre liwa na moni bonga ata mutabela ki bobi ke mutabeli OK mutabeli te mbala mo bolali ga bolamu ki boki agenda ko sokola après elle s'est éteint ça fait trop mal ça m'a choqué nde bando ya na corps na ye na ebe même pas que na roya Kinshasa tant tombé que ba bengisinga na invitation na ye yango na bi na leka quand même na ya ko se recueillir. Un mot pour le président Omar, il y a un bon Simon Anaye. As artiste Omar? Oui, as artiste. Omar déjà il y a un dégonanga na opesa moka pour na été na loba pour na comme média nyoso corporation nyoso mba sincère condoléances na biso to sambela rande mingi to mitika na maboka nzambe le important yango wana to bondela nzamba sunga biso parce que eza kitoko te to yaka a tout le biso otala ngo na musika ça fait trop mal bozo ya ba cimetière de temps en temps bozo ya ba morgue et tout ça to sambera nzamba nzamba batela biso susu mbulo to kotiango vraiment talande to bandi yango mbala moko boy en plus babi ete na monaki su babi film so asaka théâtre asa na groupe nini voilà nani Kikedi rénové basa pe internet te na nenga mabeto mona na libo sambela makasi so totali bien de ronabino de la foi pasteur de la foi a benga bino pe par rapport à prière ndenge l'esprit de mort ezotele me la rabino trop mais si lelo réponse moi exact c'est ça te bokena le pasteur de la foi ko benga batu nyonso te ba ya kosambela ka ripana e po esprit de mort elongo mutu na mutu esika zali akokozwa conscience asambeli nzambe na ndenge na elingo loba te que pasteur de la foi nda kolongola liwa na mileba comme non a interpellé batu ke to sambela donc veut dire yo pe na kwena gogoyi o sambela tanya mabede o sambela donc mutu nyonso ko sambela na kwena mais ça te que faut boke na église na ende liwe zolongwa na église na eza bongote. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kasongo awa l'historien vraiment tout le monde en présence tona matanga ya Naomi Kipulu vraiment liwani sala ki ondeni vraiment ils a pas si mingi na biso ba comédien to zo kende mingi. J'étais étonné le jour ba binganga esinga Naomi akufi na sa na ore le roi Naomi mongo aya Naomi kaka na tuni Naomi o wapi abisanga Naomi Kipulu donc tant âgé Omar il peut abengai et j'étais vraiment stressé voilà donc journée nga mo bébé baki bon nzambe mtape ça yepé mtazwaka on ne peut qu'accepter donc dans mon cas nzambe koki il y a pas à dire quoi voilà. OK, merci Oseka Songo, merci. Merci Tozo continuer ni na biso vraiment gloire ngoma Chers internautes, vraiment merci. Nabino tout balandi à Karine Yamado TV. J'espère que Bolandi va intervention à mon corps par rapport à Matanga, il y a Naomi Kipulu vraiment. Vraiment merci. Nabino tout vraiment Naomi Kipulu corne longwe bakeda kokunda yango vraiment esika esengelaki nanda kuna vraiment il y a souka merci na gloire ngoma au hasard derrière caméra au hasard réalisateur il y a émission oyo peu merci na Karine Yamado ba abonné à Karine Yamado merci nabino peu internet au s'abonner vraiment na Karine Yamado ezaki yabino Prince Luamba Paul Mukindi ya presse nazana prononcer no musala vraiment tout mon ani na émission vraiment ekoya bye.